Bonjour à tout le monde. Bon monanga. Comme 3h, c'est ma quelque. Na malili ya makasi Miyoyo ezo bimanga. Bon monanga Miyoyo. S'il vous plaît. Tant que vous en Afrique, vous avez un bon Pasi. Le bouton nyonso nga na sali nazo sala bon monanga. Na compagnie de Loba. Malili nde nazata misapi ndenge kanga. Yango soki mutu aopesa mbongo na poto. Posto za so mutu aopesa mbongo mona lokola na poto ezebele. Na poto mbongo ezebele te. To vivre na calcul pe na Pasi. Yozo la pongi nga na osala. Mais so moni mutu azala iloko na ye ozokota muninga soki. So mutu atindi osala misala okota muninga soki olia plus koleka muninga. Bandeko to banga nzambe. Bongo eza Pasi. Tala misapi. Do malili makasi nga ero na osala. Batinis paola. Do kalamite okoma 4 heures. S'il vous plaît, ça Ndeko na ngai za na mutu nyonso. Bino pe boza bitidi so bomoni bat bayena ba en Afrique bazana nini? Bolingo ko tshila ka bat na ba malade. Bokeba. Nzamba lingi bongo te. Mbongo apose zali, donc mbongo apote zali Pasi. Tana na brother. Ozomona ero. Musala na osala. Donc ko préparer ba bis. Na kati pongi nanga. To kati ba pongi tozo sa. Na malili mitokutana Miyoyo na Zolo. Eh mama kioje. Ai tala nlembe. Moni misapi Pasi. Donde de ça na mato Pasi faut mi couvrir. S'il vous plaît Ndeko na ngana olo bangona kombo na iso. So moni mutatini mbongo na yi. Ko de na mbongo te. Eza osunganga na misala, eza soki ndenge ni mbongo apote za Pasi. Parce que nzambe alingaka te oyo asala ka muninga Pasi. So na osala video eza pona ko yebisa bino ke no. Biso auto souffraka marge malili. Malili za makasi to za moins 0 soki combien. Mais naza libana na osala hero. Na ko ko sana mbeto na olala. Po batu bakanza soki mutu ayena poto, poto bien mbongo. Njimbuzi putu Pasi zinanga. Kiozi kina ukakutsaka kudongo ilivyo vile mkikongo. Kiozi kina kasi mun kumbasi ngina yata. Lukalangu mukenda. Lusambi lako yingi pona yetu yambudi Pasi. Donc kileni kulufuna ko Pasi zikala kuputa. Kasi mukenda zitata nzambi tuvwani la. Tuzeye kwandi. Ke kuna pe kuna tutoka isalo Pasi kalanga. Kasi yetu kwa mu Pasi. Katukari mumi na ntima ko vongo kwenda kanika vana kima. Ureo iba ko gérer le ko na muninga pesi ozo abuse mbongo. So mutapota kabelo 200 en tout cas tonda nzambe. Eza Pasi. Biso kutu loko ko sala. Boko susu. Nazana na jinom nanga mundela. Le bouton nyonso lalite. Donc aucun ndako boye donc pongi ti ola la foso ngala musala. Ozana lo musute. Mon yango merci na wako ta la vidéo eza lokola leçon na opesa pa mutu. Toza la bazoba te. So mutu asali kamuna ye en tout cas bo supporter ye. Mundela sala kandengwana. Tango awsa eloko mutu usako ya po supporter sikobo. Miyoyo ezo bimanga na Zolo na malili nanga. Combien de binamana lati na kata. Donc yango donc merci. Na ningana pesa kana Ndeko. I can speak in English as well. It's fine. My beloveds, anybody knows how hard it is in Europe. The man in Europe is really hard. All long night. I didn't sleep. I was all walking. And it's very, very cold. So when somebody think to give you even a 50 pound or 100 pound, please, when you're spending that money, be conscious. Spending wisely. Don't abuse. Because we get the money in pen. Look, the job. Very hard. I'm suffering with the cold outside this time. And when you come to abuse me, I'm not going to be happy to you at all. Because money is hard. May God bless you. Thank you. Thank you.